chaîne de la diaspora congolaise. 21h45 R à Kinshasa na ndenge boyebeli balanda ide TV mote na bino pe esengo ezali ya ngai lokola na simbi mikro na ngai oyo na momesano ya kopesa bino basango oyo etali mboka ya Congo na ndenge boyebi ete dialogue ezali kolekana awa na centre diocésain bongo oyo ekamami na bandeko ya Senko babe batata mpelo bango nde basimbi makambo yango bazali bongo kobetisa lisolo entre rassemblement opposition majorité na société civile na ndenge boyebi tozaki na bino na moi totalisaki bino maemalikaki na moi awa sikasikoyo tokomi bongo na katikati ya butu bolanda mai oyo outi kolekana po ete ndenge toyebisaki bino ete mayelo ebimaki awa bamemaki yango liboso ya tata mokonzi ya ekolo Joseph Kabila mpe bamemi yango bongo na limete epai ya ndeko Tshisekedi président ya UDPS na yango bauti koya nango awa bakoti na plénière toyoka bango babimi décision bazwi epai tata mokonzi ya ekolo ezali nini mpe nini oyo ndeko Etienne Tshisekedi alobi totala ebongo tokozonga nsima po tobeta mwa lisolo moke balobi lisolo ya Congo moto nyonso azotia litoi mpe azotala. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Oye etikali tokosisa lobi na tongo lobi na 10h tokozonga po totraite makambo etali commission oyo tobengi gouvernance et institution et puis commission processus électoral commission nga nasalaki problème etali bautile politique tata mokonzi ya mboka lokola babe bakendaki komona ye na yango asili koloba nini lokola alobi ete likambo ya diomi ezali na mwa kokoso atiki yango na maboko ya ministre ya justice kasi na oyo etali bongo Moïse Katumbi bamisusu balumbala na bafrancis Kalombo alobi nini na yango likambo ya Moïse Katumbi ezali elongo na likambo ya Diomi pardon excusez-moi likambo ya Diomi ya Jean-Claude Moyambo et Moïse Monidela bango bazali na liste 7 personnes bateli likambo na bango nzela moko donc bakolandela yango na Moïse pe bakolandela bien sûr dans la liste moko ya 7 personnes merci. Bon, pour la mokolo moleno ba délégué batali likambo etali commission ya décrispation beaucoup commission ya décrispation epesaki bo ba proposition côté bameka koyokana mpe kozongisa botepo okati ya baimboka alors na badécision bazwaki il fallait batala yango lisusu bongo oyo azalaki toma ya commission azwaki maloba mpona kopesa eloko nini bandeko balobanaki okati na bango mpe maye bazwaki lokola badégage lokola baproposition mpona kosoumettre na assemblée mpe ezala lokola barésolution ya assemblée alors baproposition wana ezalaki débattu et puis la proposition na bango ezalaki accepté bango nyonso bazalaki d'accord na maye balobamaki na kati ya baproposition na bango kasi bazongelaki na mwa mokuse makambo masusu oyo te ezalaki polele te bazalaki kodiscute na kati na bango bongo balobi te bakoadopte document wana to baadopte document wana moyennant quelques recommandations, quelques amendements. Alors, amendement yango eza nini amendement ya liboso ezali te baparti politique oyo eza mingi eza dédoublé lelo okuti baparti politique mibale MLC MSR mibale ainsi de suite. Alors mikano to mibeko ya mboka mikosenga te parti politique oyo eyebani yango nde ekogarde dénomination na yango e parti politique mosusu ekosalema na dénomination ya moninga te to ya kozwa baemblème ya moninga te bongo batalaki likambo ya kotosa mobeko wana kasi mpona kotosa mobeko wana formulation ndenge bapesi na kati ya commission wana esepelisaki bandeko banso te na balobaki te bareformule yango balobi lisusu ke bato oyo bakufaki na bulu elekaki na septembre boye bato wana basengeli kozala dédommagé puis basiège ya parti politique oyo ezalaki saccagé incendié esengeli mpe baparti politique wana ezala dédommagé bongo yango mpe amendement wana basengeli kointégre yango na kati ya document
likambo susu balobi ezali likambo ya grille de programme na kati ya télévision to radio publique. La radio to télévision publique esengeli ba réglementer ba temps d'antenne de façon que opposition peut bazala na possibilité ya kopesa basango na bango to ya koloba na kati ya ba moyen de communication wana. Comme sous pe ya suka ezalaki makambo ya tracasserie financière vis-à-vis ya ba opposant bato mingi baza ba immeuble na bango baza ba problème ya vis-à-vis na l'état to vis-à-vis na DGRA balobi na bango bafuti balini ba impoté alors bango balobi te baza na mikanda nyonso ezolakisa te bafuti ba impôt na bango alors nyonso wana mpona kolakisa ke quelque part tracasserie ezali par exemple ebele bapesi yango bongo ministre ya justice alobaki te bakotala makambo wana mpe yokani te basala mpe na kati ya amendement bakosala bakotisa yango kasi na bokuse toyebisa te document mpo etali crispation politique ou décrispation politique pardon document wana ezalaki adopté par consensus na bayebanso bazalaki na kati ya lisanga mpona koconsidere liste oyo bapesaki ye na ndenge te bayeba kotala makambo ya bato wana cas par cas po te baluka moye ndenge nini baleka koregle situation na bango. Alors cas oyo ezali un peu na mwa problème ezali cas ya Etienne ya Diomi lokola ezali makambo eza compliqué donc ye mokonzi ya ekolo alobaki te na cas wana ye akoki kose prononce te me baka ya bato mosusu wana na kasi bakotala yango kosila lobi misala mikokoba na ngonga ya 10 heures mpona kocontinue koyoka baproposition ya bakommission mibale oyo etikali bongo nde toyeba suite ya makambo nsima. Alors nalinga na bakisa likambo moko ezali surtout mpona oyo etali Senko boyebi ke po babiso ya Senko soki baza kosinteresse na makambo etali dialogue ezali mingi mpenza mpona kosalisa bandeko babiso bapoliticien na ndenge te bayeba kosolola mpona koluka kozwa solution na makambo ma ekolo. boyebi te na kati ya mboka na biso toza un peu bloqué bapoliticien baza koyokana mingi te mpo baza na possibilité te ya kosolola en face yango wana soki Senko ekoti na makambo ezali te Senko esali dialogue na ye to Senko eza à la base ya dialogue mais Senko ezali lokola oyo eza kofacilité bapoliticien mpo te bayeba kokutana bayeba kosangana. Alors soki tolingi koinsiste sur position ya Senko ezali mingi mpenza mpo tozoyokana cité bato mpe bazokana soki makambo eponi te soki Kabila atikali tokotumba baeglise tokosala boye dialogue tozosala ezali dialogue ya Senko te ezali dialogue ya baacteur politique bongo Senko te ezosalisa bango eza koaccompagne bango mpo te toluka basolution na makambo ya mboka. Lelo soki totikeli kaka bango ke bayokana te makambo ekuri biso nyonso nde tokosouffrir bon setela nango te. motuna mosusu ezali lokolo olobi ete tata mokonzi ya mboka andimi bongo mai nyonso rassemblement epesi kasi peuple congolais nyonso ezali kozela bongo mpona likambo Moïse Katumbi wana balobi yango te. En tout cas makambo etali baprisonnier politique baprisonnier d'opinion na ndenge balobi wana tata mokonzi ya ekolo azali ouvert mpe azali prêt ya kosala geste mpona bango banso nalobi ka moko oyo makasi eza ya Diomi voilà me baka mosusu wana nakanisi likambo makasi ezali te. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. bandeko balandi ya EDTV mituna ezali ebele po ete boyoki ndeko abe ndenge apeseli boyoki mwana mboka Fayulu ndenge apeseli mpe bandeko mosusu bapesi makanisi na bango na oyo eutaki kozonga lokola réponse bipai ya mokonzi ya mboka mpe bipai ya ndeko Etienne Tshisekedi.
balobi ete baproblème oyo etali baexilé politique lokola bao bino boyebi wana balobi bakotala makambo wana kasi kaya Diomi Ndongala balobi yango nde ezali ya moko paso mokonzi ya mboka azwi yango atindi dossier na bongo na ministre oyo atali makambo ya justice ayeba na kolandela yango et puis baproblème mosusu tata mokonzi ya mboka akangi motema te asaleli kaka oyo ezali mposana ete alobi ete toyoka mpe bandeko ya rassemblement na yango ayebi bongo na kotia kima to andimi lokola bolandi mesi abe ndenge apeseli na yango bozala toujours na EDTV mpona kolanda biso mais lokola mpe tokomi bongo na mikolo ya suka ya ane oyo boyeba ete naza na esengo ya kosuete bongo na mokonzi na ngai riche tempete bipai azali na souhaite joyeux anniversaire mbotama malamu mokolo lelo nde mokolo mbotama na yo longonia na mama oyo abimisa wana mokili po ete ozala mokonzi na biso na kati ya EDTV mpe mbote na mama na biso bijou moto azali kolanda biso na kati ya Belgique na ndako mpe na baleki na ngai nyonso napesi bino mbote tonton Kisa alingaka bino mingi napesi bongo Jean-Sik Ngula oyo asalaka ete bino bomonaka ngai na bandako na bino na bamituka na bino to mpe na batelefone na bino ndenge bomesana kozwa biso bipai nyonso na mabelo mobimba tata nzambe apesa biso napesi mpe mbote na libota na ngai ndenge bosutenaka ngai na bapriere ndenge bosutenaka ngai na baconseil bino baye nyonso bafanatike mpe bosutenaka ngai bopesaka ngai basuggestion boyebisaka ngai nakolisa nasala boye nasala boye naza wana mpona koyoka bino naza wana mpona kosalela bino tozala kaka po te mois ya décembre ezali mois ya mabanga olingaka nabwaka na libanga nakobwaka te kasi nakotanga kombono na émission bokomela biso na bareseau sociaux bokomela biso na nimero na biso ya mwana boza ya biso toza ya bino tokobeta lisolo ekozala kaka moko lisolo ya Congo tokotuna lisusu lokola momesano Congo ya nani na lisolo ya Congo moto nyonso afandi azali kotala moto nyonso azali attentif azozela bongo bie ekota ekokota na kanini tokolanda ngo na EDTV. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.